pe mais c'est une question de gens à poser toi et ça risque ma casse et ça risque pourquoi au monde baminganga wana baza baminganga traditionnel ata soki ayebi ce sont des voyants so ba voyants soki azokendaka pa ba maman to na ba papa alors babiloko wana mibale ebala na raté justice namba makambo ba voyance wana ebala na raté munganga o a traité apesi okisi to ayebi so peut-être barbine ndo zaboye to zaboye eza meléa na yebi so po sala ngele po benda nzoto comprendre que ti boseka wana eza boseka solo te yo na bumbwa na yo oye na TV koyebisa bato kutuke nde nakendaki wana mama na yebisi ngai presque nde mutazo sala nga boy ngaso na mama na tango ya makaso ye na oye poisson to se retirer et ça n'a moins ennemi. On n'a pas besoin de bien parler lorsqu'on est amis. Non, vous gardez la bande, mais vous n'êtes pas ennemis, vous n'êtes non plus amis. Beaucoup de gens solo, les athées, ceux qui sentez dans le téléphone, c'est bon. Parce que nous faisons même si on colle ça, bicomé la moindre. Et sur ça que l'autre bamba poisson ngeb mana ngezate kaba oyo yango écréler makam à part oyo ya ndeko na biso o Vanessa na point na eza poani mutu afingi yo oyo zongisi zela na olakisa o mais ba finga na ki déjà ba commentaire bon bandi ndé ni soit la biso ba capture kasi po biso to mona ya commentaire ya privé to mona était tant we yindele fo ya olakisati po yé aza besoin ndo yo ka fena la police babi muyibi ye obo charger yes to na moni mobomi ye yo FM Yarbo ya to chargé le quoi j'ai le choix le bas qui aime peut-être là qui est poison te boire que l'emba son appena le ban peso kaka yé quoi me manco. Bonjour, bonsoir, n'a pas abonné à l'émission sur les DKM Flash, commenter, liker, partager, vraiment, vous allez rajouter dessus parce que biso, tout ça là, comme ça là, pour la recette Sabino. Merci à notre boss, papa David de Kanyama depuis les États-Unis. Merci à Didier Koulou Motema, Odile Makaya, merci à Mamine Zumba VIP International, Mamine Zumba VIP International, Yende Maman Nabango. Merci beaucoup à Kija Brown, Jackie Magnon, ma grande sœur chérie. Merci beaucoup à Corinne Mombabo, ce jour à Kinshasa. Vous avez tellement ébélé, bandeko na boire à Abino. Mon abord souhaité ce qui m'a sauvé au mémoire encore donc aux aramusala bon hospital musala baninga et ça la bien merci beaucoup na bandi konyo so boza scotché branché DKM et DM derrière la caméra DM merci Maïmba autrement dit DM Lisundé Makambo merci beaucoup à toi aussi Meléa Mazuka de tous les temps de tous les jours j'aime Motombo garçon capable vraiment boza ebélé bolanda biso biso beto ngara bino leo teli bino mo analyse moké bandi kona biso bazo bomana na YouTube vraiment ezo sala mabe makas comme on a responsable quoi binobo et la rabiso ba sombele bo mikolo na mikolo vraiment biso pe tozaka wana pona ko pousser binobo lo ba rapport biso pe to sa raba analyse pour ya monde ya rakop na biso vraiment nazanga mokote nazanga Meléa Mokib la fille qui dérange à la presse comme moi vraiment tozana e wana e pousser des leaks na éviter cameraman na biso soko sa biso nde to sala en et ça la biso vraiment bien tozana Meléa Mazuka le to mekanto ko sola vraiment beaucoup sepela parce que na yiki alba bien bonjour Meléa Mazuka. Bonjour Barbine Mongo dit Madame Aboupia, moto a dérangé à Baron Babio, yende maman na bango babo santé qui maman pas arana maman na donc ba koko na bango pe bazali. Un grand merci à Jansi Mutombo JM et Jansi Mutombo l'homme capable. Merci aussi à papa David de Kanyama depuis États-Unis notre boss et la chaîne DKM Flash. Vous s'abonner massivement et vous ça vraiment énormément plaisir. Batunir sur Boningara Mokib vous se manifester on a tindé deux liens au s'abonner au commenter vous ça vraiment bien makasi barmito sur la rande to kanaki. Voilà, merci beaucoup abonné à l'émission DKM Flash tout ça nana Meléa Mazuka to me camper ko sur la invité Meléa Mazuka ozo mona mambo zo le kan internet ba guerre ozo le ka asala ki abwa ki la ki alobaki to tu ko mona amamba j'ai du show ba takinaki ming dans Fivette Mayamba et lelo oyo pona nani éléphant de la presse bazo accuser kaka na Fivette Mayamba pona yo kolobani balobaka boye baba maramanga baba makalibanga na mangetela mais to bo santé moi 16e malinga manga ngai donc ko bamba libanga na manga ya mobesu parce que bébé nazo senga ebongo ko bamba libanga nyonso ezaka na mbumetela te na nguma mobesu pe mutakokine ko bamba ezaka parce que alingi te etela ami bambela ngo libange kwe ya na ngo epola
bate belé baka mwande na vanda na yo parce que oza insupportable insupportable mais siko nga na vanda na yo sans pe que to bebana parce que de nature na yebi tant na vandi na die merci mayemba na yebi ke alinga ba jabo ete non simbe pete yango esala ke bato ba vanda bien comment na FM arande biso tozana biso pembe so na pie mukongo nde na yebisa ki oyeba ke sili na na tante na ke luka barbine au moins ko tout temps to bendana na presque le baki te na na temps wana te ba FM siko ba genre batabongo bokoki na bino ko bendana me humanisme ezali azo comprendre que malgré ko bendana da to lia nae to lata nae to tambola nae to stafa nae malheur siko ya bato ba comportement lo kwa ba gel chaud baza bato bazaka ato lesi esiko so ayo ki place mo ba papa wa papi bato bongo ndesko nga alinga te mettons bazo yekyo babwakeli basali boy FM a se retirer pour pena a protéger vie naie il faut se retirer là au moni YouTube na lo bango chaque jour Angelica ku faire la famille Angelica ba ti lelo ba semaine okuna monde na miniature bazate nyonso na po anini kingandi boye tokotala Angelica kufa toyebi muto bakola ti lelo ki mtaboma Angelica etika la bongo ata wangani de ato yoka bongo miniature ekota bo to changer ni FM osala innocente ou pas donc bato bazo koleka kombono mukolo mutako kufa biso bato to ndimelo to zamukie mais est-ce que petit to ndimela ko boy c'est vrai que ton cœur est sincère pour bato ba ozaka na ba point d'interrogation ebele ba fi basé ebele pour ni ba otanga ka FM peut-être parce que ozaka bien na bato tant pour ozoluko za la bien na bato nyonso yeba que tu te crées des problèmes vanda na yo okutana ndeko ya boza bien c'est tout donc bino po ba yeba ke boza bien faut bozaka ba camarade bato basala ndeni bo adizi ekiri to ba camarade 10 5 3 bo ba camarade camaraderie solo est à 2 personnes. On a son solo lina yo. Likambu na yo ka pa prise kaba. Yo mtolobaki. Na yo kika Aurélie ebisinga emokib na ebike ya Barbie. Siko admettons que toi 5, to solo li kambana na 5 personnes. Oh ba tena na bimi so ekei. Au moins te que mfeza yote na kaniselo mfeza nango toni 5 DT na kaniselo nyonso na poani batatonnement. Bande ko na biso abasi avant ba coller yo ke yo muto boakela ki yo muto tsaki poison to se retirer. Et ça nango ennemi te. On n'a pas besoin de bien parler lorsqu'on est amis. Non, vous gardez la bande, mais vous n'êtes pas ennemis, vous n'êtes non plus amis. Beaucoup de gens solo, les beaux athées, ceux qui sentent dans le téléphone, c'est bon. Parce que nous faisons même si on colle ça, bicome la moindre. Na vie même la Bible nous demande d'avoir la maîtrise de soi. Les kamboumo pene eko presque ben allo emokimdeza awande beri la zotumbo. Ah, c'est bon. Pour les tingana le baka, ok, c'est bon. Yo le ko comme appareil d'enregistrement. Son a yo qui sanga mais son a monoko no kolobate. Pour kolongo la soit robaki ça. Ozo monde. Mais so yo zakaka ndeba allo Beril. Boni boyeko yo kaisi. Quel sens? Lilo bela. Fivette ba me mise nkolo pour anini. Bilambela. Au moins ko kabo elukela pe bat makambo mama biso lo bana ngabo mwana mutu bapia ke lo côté et la qui mais il faut manger avec les autres à la main et comme apuno mama na mutalamba ki apesenga mwana mutu bapia ke lo te yo za sur FM azene ezali le pesa gel shobilo te alobaka ke na lia ki kaka kuna mena zobo ya batu ba e bandoki. Et sur oyo yango écréler makambo à part oyo ya ndeko na biso o Vanessa na point na eza poani mutu afingi yo oyo zongisi zela na olakisa o mais ba finga na ki déjà ba commentaire bon bandinde ni soit elle so ba capture kasi po biso to mona ya commentaire ya privé to mona était tant we yindele fo ya olakisati po yé azan besoin ndo yo ka pena la police babi muyibi yo bo charger yesu na motana moni mobomiye yo FM yarbo ya to charger le quoi j'ai le choix le ba ki mtatela ki poison mtabwa ke lemba so ngapena lo bampeso kaka ye kwa me mankolo
mais bango misa tout ça bando ça lecture na bango ba éléphant za moi mabe nani j'ai le choix za moi mabe Fivette Mayamba za na epé moi na mabe mais motema o mutako ko sokola mai et le bête est moi qui n'est qu'à toi qui sont ma blamba na kato la te semaine mobimba akeka ko lukam to po ki lempesi atayomo merci ko ndeko na biso eloko epesa passe ba place oyo azokende ba ke ko salisa rae abi kuna ba otanga ka komba Fivette Mayamba et puis eloko ezo sala ezo pesa nga pena passe ya ko pesa ba adresse fixe place ba maman nganga wana boki ko salisa baza donc apesi adresse na ingende so numéro 25 chabaga donc on peut savoir ba référence est-ce que ceux qui le Fivette a bien porté plainte abandonner ba maman wana est-ce que l'état ebi kindoki Barbine Mungodi, tant que ça m'a kamuto le baraté pour mutu mo azotindanga. Oko kende ko samba yo moko. Au mona dossier Vital Camérite. Yo mona place ba kotisi chemise ana deux personnes. Mutu amtalate yaye. Donc tant où yo va nesozo zo makasi. Ya koyaka kotanga ka kombo ya FM Mobimba Fivette Mayamba. Abi ba maman la nyonso baloba na balobi na Fivette Mayamba. Abosa na te que Fivette derrière elle a toute une famille. Vraiment. Famille Mayamba ko koyake yo kombo zo sakanela l'internet wana ya tata na yo to ya nani parce que on est ça aux besoin au salir réputation ya famille ya bato. Ozo mona. Donc bato faut baye ba komi vandela. Tant yo zo ke ko sakana na kombo famille ya bato à s'attendre pour netinga boy. Oh lor mazuika mo ba ke fingi sa famille kombo mazuika. Po biso dana ndako sa so ba oloba oh mama e mazuika za. Bino ya so. Papa e na nga e. Po luki mazuika. So za posa nanga finga melea. Po so kotisi kaka oh falo swana na Jovic mazuika la cadette de la famille. Oh Jovic mazuika na oya. Po tangi da kombo mazuika nga na kati. Nga so na famille ba Fivette Mayamba. To sanga na penza quand ba lobato bunda soit na lingwanda soit infraction comme est-ce qu'on consomme pour na minute ba ngonyoso bazana ba présomption d'innocence to non to bundi to comme infraction consommée ba kangi biso pour ça bien ndeni yoko zo courage yo va na TV au lieu fingata au fingi presque wana pena akoki na kopo wanga na boni boyeko ba presque nyonso mokilo ezaka katale yosko yo silisi liko na ngo bakisi la guerrière biso to ebi to bakisi la ngo kaye oko expliquer biso nini pe moto azotinda azoti omoni oyebi ke Sarah aramtema mabe ba mabe nyonso ya sala za besoin pe bele ba leki nyonso sima ba copie yango po so azaki mutu malamu mais apekise moi nous ayebi se petite sœur tika landela ngo na ba prière pe bino boka musanga likambo ba landela na ba prière alors yo pièce au diable des positions kende ko na komi moi bien boye mais so ki ndoki yango eza solo na carte internet aki a renforcer po souci neza okufa c'est coffret ndemo zo traitement zo profito mela moi ba citron parce que so pe ko vendre trop eleki munene wana ba graisse ba tension makambo ebele koye comme asoso FM abwaki lenga attention ozomona donc bato il faut to éviter surtout makambo koyaka na TV vandeli kombo ya mutu obandi ko finga ye na kombo ne mobimbe za bien ta et à malamouté. En tout cas, moi je suis contre ça. Merci beaucoup. Ndeko na biso oya moi si alobi aleka ke pa toyebi ke Sarah to la na Karine Mokonzi ba so la sous décorer les karaté mais comment on ndeko na biso éléphant de la presse aleki na plateau ya Sarah to la pona rolobake abande ko kumisa mana ando kumisa Karine Mokonzi le Karine Mokonzi aleki na live alobi ya tinda rabatité ba fingela ka ba il a changé déjà identité pona yo ko lobani. Et boye Vanessa à une conversation où à cause c'est l'absolu capture à l'exception de Basolana Karine Mokonzi. Ma question ça va tout na biso moto réfléchir. Il ndenga azana ba capture ba bando finga na FM. Ana capture à Solana mami de la Chine. Mami bonjour boni et pas c'est bien petite sœur osa bien. Yo bité na YouTube ba tunyo so ba diembela ka ba.
Karine a apporté déjà combat qui coule. Il y a besoin de yo barbine mo la mkino na tongo yo bando finga mtupo na Karine. Poani. Ah ben ça suna posa. Ah na posa na ngoto. Et puis atinda rabatu. Alobi ayebi ete. Alobi ngobi alobi. D'ailleurs la fille na yebi ete. Mais le col la zo bela a besoin d'aide. Non senga la Chine ba quand c'est là ta moi 500 batinde la. Mais so atinde ngo kokasa ta atinde po yo fingela ki. Po eza le cause lui ma desu. Olamba on a 4 fumbo. Pour Karine dans un monde à part, Sarah monde à part. Yo ko mélanger ba onde do yo ke yo côté la Karine na plateau mutu ba sola la Karine. Si qu'on a sous Sarah tem taloba ki yara ka to sala peut-être Karine on mona bien. Karine pas betindi ka boy na e. A beti bino pa ya 36. 12 te. Ba to yombo. Asala challenge tuna 12. Aya koto bazo ni sa 12. Donc ye sa ko matana ba 48. Ponyo se so simbate. Ndeni nga na yebi ke yo na presque bosola raté. Ale na ke sikoyo na ke ko na bolamu na yo. Na plateau à presque. Et simbate. Na ki bomoto no yanga mona comprendre que on a ça ballon mélange. Aussi soutien na ka aussi caleçon, chemise et ça en sens té. Karine a boy. Mutu moko te ko finga mutu na komba Karine parce que ye azo ko s'occuper azo ye ko nde ba sokola sanya libala nde ba changement na pampers nde ba lambela ra mobali nde ba eba ko chérir mo poko tana za da makasi me ya nda kwa libala siko ana tante mutu moya na TV na pona kotela ki mami pona sa ki bo peka na kata video na ewana na ebike na zena ranki na manike na zaki na ranki na Yvette Kalombo na zena na ranki na Yvette Mayamba batumisa tuwana bangonya songanga ebisio bangote ezaka FM te Yvette nani Yvette Kalombo eko tikele pose ako tikele mbisi ninga obela atikela yepe mo mukie yamala bike yaza innocent aza bo elakisa bongo mutu musupa ko kia bomi ayo ta gerbe de fleurs ezala ate kamwe salinga soni na kamwe na bimami oyebinda kunanga nde ete aye pour comprendre que bi fingela mwanzeza mabe muto fingela lobi ye wana ye courir yo moi mais moto fingela ki ayebi yote moi ni fana yo kan si Yvette Kalombo to kalate ba auto finge a bisenga senga mais kana bolingo atali ke onde ko na moi si peu importe benjir ayelu loko il faut être yo je suis sûr a bien bomi rando pona acto Yvette Kalombo salaki nde pe amba loba ke mutasali o ma besoin de célèbre lam donc bola mo ebeti fi na koki otata mami ni longite na otala ndeni autant ndengeni pe baton ya pona kofinga o ezake so bote na miniature boy bate vote ba voter ka bato ya zofinga ata ndenga ofinga Yvette Mayamba ya to sala ba jetinga respecter muto yo abota pe azaka bien na respecter bon yona lo ba biso nyoso mutadeki ba mama ba bote biso na kitoko azala ate ye ana mwana Yvette Mayamba ana bana kitoko mais azaka bien a telemi kana ba défaut ba finga ki na kati défaut on peut finga fo longole lamba po biso sonde to zana bilamba boye bilo défaut ezaka oh ne bisao siko ne bisa na ba raté bandu tongo Yvette Mayamba ba mona kango na molimo po bongo baza mobile na été ba bimarana te bite mi belle ngo ba bimarana Yvette nde ba yaka na télévision ko yebisa bango ke non presque omoni nani Yvette ndaza na za bandu ta place toka nenga la ta bande mutaka ko kanisela ke ya bomba rabo et beaucoup là tabac et ça les sous mais tu habites ce que tu le bani net nga ba période o mususu net nde to za na bilanga bo mususu na lina la ta kilote nga mukusi na tsena ba et ça parce que na lingi malili wane kota nga na nzoto te tout comme pe na zo éviter na nga poussière so mutala tiba donc nga nde na la ta ba bongo na longo la pe blamba soto ça no mona bandu te za place ozo mona et là qui c'était c'est la façon de yakolate un mutu eza façon na yakolate la so moni pia ko kanda finga ka yango lata boy poani elaki c'était que azobombelo ko moko boy peka na banduto azana mais mutu na look na na banduto FM azana ngo mibali o balingaka balingake bongo mibali musope balingaka moi so azana banduto o simba bozo sa moi banini mais c'est ça et bon ce que tu sens des postes qui bon te soit qui que moi c'est 60 doute aux en mobilité c'est que ça c'est mais c'est ça mutu so so ngaza film total ni mapang azan zoto mikie na ebisio ka lokwa sénateur
Oh, anzo to mikelo kwa sénateur ko ya mwana mwasi nango. Donc likolo mukie soit la tikolanga na yo ke la kesoni. Mais ana ba mais sénateur a dit munene akondi yo ebi ba problème. Ba problème te santé na ngwana boko sila mutu likambute. Fi wana za bongo presque. Nde sénateur aza ya mwana mwasi nango, mais aza ba nduta ekata eti ba awa. Mukolo na tuni papa na biso alobi boy nduta. Excès de poids. Comme maigrir makasi nde za kamutazu choc a kondi ba moko ebimisa nduta. Mais oui, minganga so bo tala biso boyebi parce que moi mon père c'est un médecin. Alobi maigrissement brusque et bimsa nduta parce que ozaki munene no fio nuki ba pour et aloko eloko apema ba bendi mo pepe to mona nde fanaka et ko bimso nduta et tango ayebisenga bona e ko comprendre que fi wana se que ze bongo po ze ba fi mo ba na ba fi mo tant choc mo yaki yo ebikar nda perda santé ti lelo me ba nduta ze ti ba aw suko na mituna que za pona nini mais une fille très propre pour sonner kitoko me ba nduta katai Ozomon, si content yo yé pour na muninga azana nduto éviter peut-être excès de poids, peut-être ba mafuta ba ko se biso mafuta ta ba ko sans hydroquinone, lokuta. Loko ezaka ke éclaircissant, lait de botigno c'est éclaircissant ezana mwandam. Pour na yo ezaka pété loko ya biso ndeza bo tutanyo zoki et katikati. Et c'est synonyme à saleté. Et puis tant basi bazana zemi mama lo bakoyoka yo libumu mukusa mipende boy tango zo kwanza wana so na maelete au monde ba dikokata yo. Mayamba na aja bano akolisa bota mo amukie peut-être ayebete que fona sala tabo et am so zo kwanza bo nde sali bongo yo siko bota totala honnête soto bito tana taille éléphant encore tel ça mi pende na ngeza soin boina boeza soin bo libumu eza plat nde libumu eza plat moi si walingi pena beta tembe penza nde na mona presque libumu e mona na tembe mais no mona nde libumu na nge vimbi est-ce que le fait de la presse a le bon plat? Voyons finga fivette mayamba kenzo to ne bona. Ngana ozo na para fivette mayamba te metoza la ba réaliste. Tangu yo kenganga ebiso likambulo kwa da bo mesana na vina bino bondumba na vina bino kota bandako banganga. Bomba ngokuna. Ngana oyoka soni ko yako loba la TV ke mama mona kende ko tali oui que son na zongi ndako omoni garçon oyo akenda pa prophète Joël Francis akendo ndiba omoni de famille nde ba bengana kai ngaso na TV o mama na tona kende o sal sanga to nde na ozonga lobi so yo lukanga ba yebso azala suswa mais nde malemele ya mazuka ndenge aotanga ba kombo abatu ya mobimba na ngonyo otanga ba kombo abatu azopesa na ba adresse atangi komba valdi apesi na adresse place ba ke pesa traitement alobi maman wana atangi muto tous les trois places so atambolaki maman wana otanga ka kombo ya fivette mayamba et puis ninga topesa ba adresse référence place ba plaza est-ce que ça m'a bêté ça risque était pour la maman wana pe mais c'est une question déjà à poser toi et ça risque ma case et ça risque pourquoi au moni ba minganga wana baza ba minganga traditionnel ata soki ayebisation de voyant so ba voyant soki azokenda pa ba maman to na ba papa alors ba biloko wana mibale ebala na raté justice namba makamba ba voyance wana ebala na raté munganga o a traité a pesio kisi toi yebiso peut-être barbine ndo za boye eza melia na yebiso po sala ngele po benda nzoto comprendre que ti boseka wana eza boseka esolote yo na bumbwa na yo oye na TV koyebisa bato kutuke nde na kenda ki wana mama na yebisi ngai presque nde mutazo sala nga boye ngaso na mama na tango ya makaso ye na ye son makasi notre tote abebisi mama na copte abebisi mama na copte na bato anko bazwika vidéo na ba télécharger pour vidéo da biso sto na soit supprimer FM na ngotenga na tindela ye na adresse à pied boké bien na justice papa adresse ba pied ngo mama ngo kombo ye place na ye ya ngo babandi na ko kongola na ba maman pe ayo bimisa kombo Valdita atani kombo Valdita mimaki biso to solar na Valdi mais la seule personne à comment place ba traité Valdita Mboy Jordan Kambala biso to solar kama na mère na yo kananga bien so tuni Valdi makam to yo kabi ndo moni la pena de John
to swana ki ya makambo ya TV nga na posa te muta loboki ngani ba o traiter nga et aka likambo lo sambo huile d'olive na obika abika te sikota on va dire que o lobate ko pesa la mama na ko c'est les promotions te donc va dire de batala ki te yo de batala ayo po yo c'est la mama na promotion c'est que yo fait le boyo kana ki sona ki non c'est le promotion wana ce que ça promotion mabe pour créer les mama na de ba rando bato nyonso bazala na ngiringi bakoki na bake baconfirme ke place yango wana FM bandoluka basima bakende kuna mama na koyebisa bango clairement bakende et puis ntango aloba ngo na TV aza sur na maloba na ye sikolo ko eza bongo FM afunda omoni kande FM atomboki neti nga FM biso nyonso to abasi biso nyonso to abandeko le linge sale o baloba sela ba famille do bokoki pe bobundi nanu muto bulungu na musu na famille aza kasi ya lobi bon so ba mutani ba obunda te abunda te muto obela déjà aobela déjà ba bunda te aza déjà déséquilibré ba obunda ndeni muninga papolo pa yo luko kwanza ponga na okema wa okwanza na lutu to lobata kwanza na lutu abi azana maboko esimba sute ya solo to tiko finga résultat ya maladie ya Vanessa ata ba kombo otanga tote eza pona ko finga au finga kwani po batalo fo finga to comme na biso déjà na suka mais to za na vidéo moko to senga Dieu merci a otiela biso yango atana moi e bandili parce que to bosana yi moi mokie akolukela biso place wa ko poser les biso vidéo wana po bandeko na biso balanda on pe na boke binyo so komona ndeko biso ndazo kwanza na lutu ndeko na biso ninga azotanga bakomba batu sans ko banga mais petit message nous ko lancer na ba fan bandeko ba kolanda biso. Voilà, un grand merci déjà à toutes les personnes qui nous soutiennent. Moi aussi je vous aime beaucoup. Ba soutien na bino ça la biso bien bosunga biso peto samsa la biso malamu mo peso beaucoup que se désabonner na ba chaîne ba finga bato et ça la bato ba changer mais le quoi bino bozaso boyo ki bokoto eza ko yinda so bele ko boye botelemi bande koto changer ndeni ata bino ba diaspora ata bino ba combattant tant peneza kaka na mboka na biso Congo oya finga ki asalebo et je na binote na bato misu boza kuna bo apena mo adire ki obetela mboka noto bo banda na ko se désabonner kuna soit to moni mutasali buzoba o komelende na mona ka mukomsusu mu rakoti bato na live po aloba buzoba tant bazaka na makambo atani na tanti ronel oyebi ke alobe lo te na moni pe bato ba commenter mu raboni buzoba boye ko commencer kana biso to zelo ko ya il faut le soit me désabonner soit bandi bino ba fan bande ko ponga benga ba famille so bo bandi pena ke melia lo ba buso ba bo komeli ke soit je vais me désabonner ndé abonner mon comme ça komelenga yo ke te lisez croix Élysée oya Hollande na lo la chaîne na komeli pardon na comprendre que mukomusu na oboma muto o mutabomo na obomete ozomona eza bongo mukomoto mona souplice na chaîne nanga c'est que kaka ndenge tchekwa kufi wana moni pe photo à plus donc so ba abonné na biso ba komi pe ko landela biso ba pesa ka biso pe ba conseil et ça la bien na place kaka oya banda ki yo bando finga aza munele aza boy yango botinda biso kaka to bunda mais continuez toujours à vous abonner sur notre chaîne DKM Flash et à notre boss Papa David Elkanyama depuis États-Unis. Un grand merci à toi. Bien merci Maemba Doya la caméra, merci Naba vrai youtubeur, c'est les vrais youtubeurs, je vous aime beaucoup. Je pense que Barbine Mongo dit un grand merci à toi également d'avoir pensé à nous au moment voulu au Bandaka. Voilà, merci beaucoup d'avoir abonné à l'émission DKM Flash, commenter, liker, partager. Merci à notre boss Papa David Elkanyama depuis États-Unis. Merci beaucoup à Mami Zumba VIP International, ND Maman Nabango, Corinne Momba, bon séjour à Kinshasa. Merci beaucoup à Didier Koulou Motema, Odile Makaya. Merci encore une fois de plus à Corinne Momba. Et bon séjour à Kinshasa déjà à Loba qui j'abonne Jacques Magnon, ma grande sœur chérie. Vous avez tellement aimé le derrière la caméra. Merci Maemba. Tout le monde a la numéro. Bye.